Grace Mbisi na Manuela Kitoko bazali ko préparer quelque chose. Est-ce que baza ko préparer quelque chose contre Karine Mokonzi to bazali ko préparer quelque chose contre Chantal Bola to bazali ko préparer quelque chose ya nini? Bolingi boyoka yango to bolingi boyeba yango? Bolandanga na panza yango. Mpote ba papa ba mama bandeko. Mpote barando na barandonete. Mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mpote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mpote bana mike na ba bébé. Mpote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Manuela Kitoko lobika kweleki azalaki kosala direct. Soki bolandi émission ezali oyo na site nanga bokoyoka Manuela babengie na telefone. Azui alobi Grace Mbisi naza en direct na ko rappeler yo. Na kanisa boyoki malamu. Manuela Kitoko alobi Grace Mbisi nazali en direct na ko rappeler yo. Donc, oya Grace Mbisi la sexy. Bandeko foko yebaki Grace Mbisi azalaka na bitid ya kobenga barandonete pamba pamba te azalaka na méthode ya kosolisa barandonete te azalaka pe na méthode ya likopa te pe kosala lisanga. Mais eloko nini bazali kosala? Eloko nini bazali ko préparer? Po Karine Mokonzi bisika zali ye akosala sport na ye akosala akolisa abdomen akolisa libumu na ye ekoma beton pe abimisa yaye bakwis pe abongisa tendon pote elangwisa batu soki baza komona bayebike oyo akoleka Karine Mokonzi. Donc été 2020 oyo alingi batu bayeba keseke dendo ya Karine Mokonzi. Mais entre-temps, tangu ya kosala entraînement côté oyo pe Grace Mbisi awuti kobenga Manuela Kitoko. Bazali ko préparer nini? Chantal Bola pe bisika zali ye ako travailler fort po na musala na bango salaire échangé et commis 100 € par jour boyebi pona kolora elobi yemoko Chantal Bola kolorana virus to confectionniste ba kombo kaka oyo Chantal Bola ayebi tina ezotinda balata bagan. Alors yango wana Chantal Bola aza makasi na musala pe akoloba lopoto na ndenge ya mboka na bango na ndenge ya ba Manu Dibango. Alors sikoyo bango na tango bazali kuna kotoyo Manuela Kitoko oya lobaki ye asala karando kaka yemoko abanda yemoko contre tous. Tangu pe abandi ko popula tosa komona azako popula yemoko azako popula batu ebele na mbala moko. Meminga na lingaka rando na zapene sengo na yokaka rando ndenga zako popula. Me na zako mituna Manuela Kitoko ndenga zako take batu ebele mbala moko. Eske ako koka charge wana soki bazongisili na mekinga moko na tala WhatsApp ya Manuela Kitoko na luka ba telefone oya ko contacter ye na zalaka nango na mekaboye ba mero ya Manuela Kitoko ebungi na lobi ebungi na nini. Mais na comprendre que rando yo eza matata na luki ya Chantal Bola mamero ya Chantal Bola eza kaka ya Karine Mokonzi tina koluka ezate parce que ezalaka nango kaka etikala ko kimate etikala ko kangama te etikala ko blokame te.
Alors Grace Mbisi abengi Manuela Kitoko pona kosala nini? Est-ce que Grace Mbisi baza na kop mususu na Manuela Kitoko na ndimite? Po Grace Mbisi kop ya koluka mbongo wana alakisaka mutu te. Me kop nini likambo nini bakosolola na Manuela Kitoko? Baza bakamaradi te, batambola pe elongo te, basolola pe te. Me Grace Mbisi abengi Manuela Kitoko. Manuela Kitoko alobi Grace Mbisi na korapele. Oyo ezali likambo eleki coronavirus na kobanga. Eloko nini ezali koya. Ba Chinois boyebi eloko za koya to ntenge nini. Liboma ya Karine Mokonzi oyebi eloko eza koya to ndenge nini. O liboma ya Karine Mokonzi enemi na nga oya ntsunga na pesio bizu bishikoza. Rose Bombo officiel boyebi eloko ezali koya to ndenge nini. Mère Fanchon de Nantes oyebi biloko ezali koya to ndenge nini. Eza koya kote na bino to boni. Chantal Bola ex reine de Rando oyebi biloko ezali koya to ndenge nini. Pambate oyo ya yo Manuela oyo azako pupula yo azako yungula yo alingi asumbisa yo lisusu na chasse pote ozongela titre na yo ya reine de Rando te oyo eza na maboko ya Mi José la reine. Chantal Bola olobi nini? Ponga tisikoyo nazali komituna. Grace Mbisi na Manuela Kitoko basangani na nini? Eloko nini etindi basangana? Grace Mbisi na Manuela Kitoko kosangana en tout cas nga na lota yango te. Grace Mbisi na Manuela Kitoko même kosolola na telefone na imagina yango te. Grace Mbisi na Manuela Kitoko balia esika moko na kokaki kondima même pas, mais bazali ko préparer nini. Surtout Grace Mbisi mutu abengi Manuela Kitoko. Ezateke Manuela Kitoko mutu abengi ou bien soka bengaki esale lokote, mais Grace Mbisi po abenga to a rappeler ezalaka vraiment matata loba ezalaka papa robo. Mais Manuela Kitoko nde nazako kamwa asala yango. Likambo nini bazali ko préparer. En tout cas oyo ekomi lisusu matata côté Chantal Bola to non nandimite côté Chantal Bola. Po Chantal Bola azako zoye déjà ba missile pa ya Manuela Kitoko. Mais nazako mituna côté Karine Mokonzi te to ndenge nini. Po soki eza côté Karine Mokonzi. Karine Mokonzi akoki kokoma na 2 bataillons elingi ko atakeye. Parce que aza na bataillon ya Miriam Mokonzi. Oyo eza na ba lieutenant comme ba Ken Piana na ba bibwele na bango. Ba lieutenant lokola Cynthia Kapash na ba bibwele na bango. Pe anjida lokola Grace Temo na ba bataillon na eto ya zanga ba bataillon. Mais yango nazako mituna. Est-ce que Karine Mokonzi azali informé yango azali kosala pompage ba physique ya makasi bongo lokola azana kotakoli to ndenge nini? Ou bien Karine Mokonzi alingi kubangisa bango ke yepe azali na souffle mwana soda azali engambe mwasi azali na ba kwis moko oyoyo soki abeti yo kakato mbala moko bokukani mulai na Mike Lokamba. Likambo nini ezali koya? Eloko nini eza kokomela biso? En tout cas, ngai nalingi na yeba yango. Mais o ezali kaka na pesi information. O yekoya pananga na zakaka d'accord. Pona nini ponga na lelande oyo binonyo soboyebi ezali Rando. Nalinga Rando pe nazako zela mikolo ezoko ya namona reine ya Mosinzo oyo nazako sambela reine ya Mosinzo abimela biso na monde ya net na ba chroniqueuse na ba danseuse pe na ba chanteuse. Nalingi komona ba reine ya Rando voire même na ba personnel public
bato bayebana batu ya milie na yeba nani azako domine na ba mosinzo na besoin ya komona mwasi moko oyo abando lelisa baningani basi na kobotola mibali pe bazako lela soki alelite toko kontete fo penza alela ndenge Lorashu alelaki liboso ya Malika alelisiye Lorashu azwaki malaria azwi typhoïde pe azongi balamoko Malika ye moko amelisie bulukutu pe azongi na bonne santé na zana besoin ya babiloko ndengwana na sukisi awa botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.